Mbote bandi MDG de TV mafuta sike zalinga wa bino mère d'Orcas la grande dame nzambe apambolela ngai bino ka neto misana wa kopesa bino basango pe kopesa toli. Lisolo ya Inos bi ezotambola bato bele bamoni video bakangi Inos bi na aéroport et au fait abande ko voyager azokende je sais pas États-Unis akokende Atlanta on dirait na yoki ya yemo autant azolo bana voyager pour Atlanta on les a arrêtés na aéroport mo songolo. Et balobi ke il a l'air il y a un drogué. On l'a soupçonné juste dans l'apparence, hein. C'est pas qu'il va monter na biloko, va soupçonner na apparence et va fouiller va monter na bango pe l'autre côté. Ndé on a eu sa vidéo. Bande kotan oza na mbongo, hein. Lia mbongo, hein. Lia mbongo bimi ses benda beauté. En tout cas na ndenga mabete, hein, eza na ngo insulte te. Na moni kutu on dirait moi changement hein, par rapport à Inos il y a 2 ans passés. Il y a 1 an passé. Mais elle sera améliorée sur ma cas c'est ça bien. Parce que Inos moi je croyais qu'Azalara SS bolimbisanga na nenga mabete na ofing artiste était c'est notre frère congolais. Moi je croyais qu'Azara SS. Et bon cause à peine de autant soupa mais la pe ba bloa makasi hein. Tam soupe me watu azaka bon eza vie na ye eza mabe eza muna muto ayebiti na sa la likambo. Mais Inos penza ba fan Inos ba master Inos ba to Inos so la ni vidéo o boy bisa master a benda beauté il a l'argent ana succès ana mbongo amelaka miliki hein amelaka nido a poussière et ça monene hein et bimisaka moi ba aspect ya bien amelaka nido amelaka miliki aliaka bien aliaka protéine akauka trop c'est vrai bato nyonso ba bato koya minene te nalobi te ke aya monene mais moke mo elongi esala moi et puis soka abendaka babiloko makasi na yebi te a doser hein bango omoni mindele ba Jay-Z obomona na Jay-Z ba 50 Cent ba Shompo ba américain to enviara na musika na bayembaka bazongisa bo basala bo en fait bazalaka na ba conseiller bazalaka na ba habilleur bazalaka en fait azana bazana ba beauticien donc azana mutu oyo alandelaka ye par rapport à likambo songolo pakala ka epa na biso nde bokomona nayeba une fois na Hollanda vidéo mo na page mo na Facebook papi mboma bakendaki soki na mboka niso na Côte d'Ivoire soki wapi soki na Est soki wapi na ba gaz soki gas mawete soki gas mawete bobengaka soki gas mawete bakenda boye ava babanda émission bandeko na ngai elekelanga bango moko bazwi babimisi bapoudre baza komichacha bango moko bapoudre pembe bazwika papa balekisi zami namona gaz mawete bapapi mboma na bamisusu o bazokende basala émission babandi bango moko komitiela bapoudre pia. Mais ça se passe pas comme ça. That's un professionnel. Et ça professionnel te. Na ba niveau na ba bato moko avant que le studio ezawana maquilleur azawana to maquilleuse aye batie basali bisala sala batie babongisi papa après bokei bosali émission so yelo konene par exemple. Donc moi sans il y a vous savez, il y a de ces choses-là, ils ont beaucoup pour nous en avoir millions. Mais le fait qu'il y a déjà comme star, il y a comme il y a comme à niveau mon standing mon il faut aux appeler la façon monsieur on est là makam. Mais congolais tous à la nion sont trop qui congolais to mémara nion sont na qui congolais. Normalement, batulora ba inon suana fazala na docteur nae azana et maquilleur azana beauticien tout ça nyonso wana azana habilleur mutu alatisaka ye aza pe na diététicienne et na français babenga wana et par rapport à régime alimentaire na ye mutu alandelaka ye kolia na ye santé na ye biloko il faut liaka ya boye et ainsi de suite. Dommage que chez nous ezalaka mingi te. Chez nous, ezalaka trop te et toza kaka et trop congolais makambo nyonso.
donc ana mutu na mutu oyo alandelaka nyonso ya ye sikoyo tala bake kojuge par rapport à apparence balobi ke oyo miso oyo ya bato badrogue ya bato bakwiti tala elongi oyo kokonda oyo eza ya normal te ndele bamabe bajuge na apparence mais nasepeli na ye nasepeli na Innocence azoloba anglais bien azose défendre azoloba français félicitations c'est comme ça nalanda ye une fois interview epa sango ezalaki ane oyo il ne parlait pas l'anglais abi moko mosusu bapesa ye mbote aloba bétise moko ye moko ntango aye koapprendre signification ya makambo arepondaki na ya mbote erevolta epesa ye kanda erevolta c'est comme ça que Innocence akenda koyekola aujourd'hui il parle anglais fluent azoloba anglais bien en tout cas eza alloué eza à féliciter parce que pourquoi je dis ça et pas na biso ezalaka ebele te je dirais même ezalaka nango te botala tona bastar na bakongo wana oyo babanda koyemba toya tozala bana mike tokuta bango bakometaka baerreur babétise na bainterview ti lelo ça continue comme ça donc se souciera même pas azwa professeur moko à apprendre et pourtant eza important félicitations na Fally Ipupa et fallait akoma koloba français mieux par rapport à avant en fait babiloko wana eza alloué eza babiloko oyo tango moto okomi na standing moko ya vie outi quelque part okomi na baniveau moko boye il faut poser na façon moko monela makambo surtout tango ozovise kokoma international neti mwana wana c'est tout à fait normal et lelo oyo soki banzembo na ye c'est vrai banzembo ba congolais bato ba même ba étranger balingaka na bango yango mais quelque part eyebakisa mo niveau ya level na bandenge moko boye donc en fait c'était ça et tozotiela bino vidéo bomona comment est-ce qu'on l'a arrêté comment est-ce que lui-même azoko expliquer comment est-ce que lui-même azoloba bref c'était juste ça mon message à mon cousin en tout cas bafana Innocence boyebisa Innocence aliaka bien boloba na ye amelaka miliki surtout mingi ya nido esala ye mwa bien parce que miliki econtribue pe na peau enourisaka pe peau aliaka protéine mingi pas trop bilo ya kokauka parce que omona forme ne na monela yango nde azalaka apprécié omoni bana bo bazalaka bakapprécié bazala bano balingama mokolia te on dira azalaka pe le cadet de la famille voilà tout justement bino boyebi na Afrique tolengelaka bana suka mingi donc bana suka bazala bana moko kolia na pasi baninga baolia fufu ya olia biscuit yango moni bota Santa Innocence Santa Innocence eza malonga te bakoloba te nde niki aza moto badrogue baninga mosusu bamela yango mais revesaka te parce que régime alimentaire eza bien bref boloba na Innocence aliaka bien boyebisa amelaka miliki boloba na azala na régime alimentaire moko bo équilibré donc ndenge aza na il faut azala na moto akolandela docteur je sais pas docteur ou bien moto babenga bango banani na anglais kande na yebi na français je sais pas donc balandela ye kolia makambo tu esa bien boni pe boye koyokisaka bato soni boye achange comme star papa na soki nani mobali ya mwana oyo babengaki kombo nini en tout cas totikeli bino bolanda vidéo comment on appelle ça image et vidéo ya Innocence merci. And the guys are saying I look like I have some drugs on me. I don't know what's going on. Passport? You have the passport. This is the passport. Can you turn it off, please? Not yet. I asked you nicely. Are you on the video? No. This is my phone. I'm live here. You're doing a procedure that's unrespectful to me. Yeah, but something you show us that thing. You have to tell us where you take it because ils ont fait toutes les recherches possibles, ils n'ont rien vu. Et là, ils me créent un petit truc qui, je ne sais pas s'ils ont eu ça où. Et ils disent que voilà, on a des trucs sur nous. Ils ont checké avec leurs chiens et tout. Là, on est entouré par la police, on est à Bruxelles. Donc, biloko à boye. J'espère qu'ils font ça pour tout le monde. Parce que, I just need to leave. I'm not even on my final destination.
tu fais la coopération avec nous, tu vas partir dans une Ouais, mauvaise. C'est simple comme mais ça. ces trucs que vous avez montrés, vous devez nous dire où est-ce que vous avez trouvé ça, parce que ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas aussi normal. Ça, je sais pas. Non, comment tu veux dire que tu ne sais Moi, pas? je sais pas. Alors, c'est pas normal. Vous avez dit la machine, ça devient ce truc-là. Ça vient d'où? C'est I'm ça? live on Instagram. Official Inosbi. Inosby. Ouais. Rap music. Donc, on continue banani awa vol na biso déjà ekendaki volo etikali mpona lelo eza dans maximum 1 heure. On est à Bruxelles, ils nous font chier à l'aéroport soit disant que on a des explosifs ou bien des drogues, whatever. I don't know what that shit is. Basali ba recherche na bango nyonso, ils ont rien trouvé. Et il y a les gars qui nous sort un petit truc là. Et c'est comme si on commençait déjà à voir ça venir. Hein. Parce qu'ils ont amené tout Sécurité à l'aéroport, toute la sécurité de l'aéroport nous a entourés. Jusqu'à maintenant, tout ça la sécurité na bango kaka. Quand on leur demande ce qui se passe, ils veulent pas nous dire auto la bango kaka. Maintenant on est là. Ils ont notre deuxième boarding pass pour les prochains vols, mais ils ne veulent pas communiquer. On a bandi kosala direct awa ekomi o makambo ya oh non ozofilme biso nalobi na kokata te soki bolobi makambo tosali te. C'est incroyable comment on traite les Africains. C'est vraiment incroyable. Incroyable. Goedemiddag. Even jullie hulp inschakelen alsjeblieft. De valiezen niet, die zijn gecheckt, maar de laptop die weegt nogal veel voor wat het eigenlijk zou moeten zijn. En dit eventueel ook als je ze beetje aan de machine kunt. Ah, ik zal het wel even. Lijkt mij niet zo. Kiko onesha kale kaburi azidi kanatokea mbuvia. Moi, je ne sais pas si ça est joli. Donc là on essaie de comprendre avec vous qu'est-ce que bazo lingaba la kisabiso drogue nini tomemi bandaki makambo explosif na ordinateur awa ekomi abimisi elo moko lokwa diamba moko boye boule moko boye baolobake soki toyebi yango toloba si on coopère pas vol na biso bakotia yango lobi. C'est dommage parce que le voyage nanga eza ya loyenge te. J'ai quelque chose à faire demain à Los Angeles, il faut qu'on ait un lelo. Donc là ils sont en train de nous faire chier. Bah au lingana kata direct et aussi matin. Bangwana baosala ba recherche na bango. Mbwana bango esanuye autour de mes valises et checké etali. It's okay? Yes. One more thing and then you're free to go. Tokeme ile kitu baisha create ili njugu. Tuko na chunga. naomeka kolakisa bino nde environnement eza
chante pour eux dongo te makamba dongo eza te azoambriye biso awa so il peut tolakisa eloko te babandi ocréer makambo comme ce qui vient de nous créer là et comme à lisusu oh non on n'a pas obéi à la loi tozo obéir mais tozo filmer Okay, now is everything double checked? It's okay. Are you fine? So what about that thing? that's not ours you know right Okay. thank you We don't know, we have to check if it's okay. Okay, they're gonna lead you again to your flight. Ja, wat ik wil. En dan volgt het even tot ze er door zijn ook alsjeblieft. Dat is hun vliegtaal, dus nooit zijn, ik weet niet of dat er aanschuiven is. Dat is even gesproken, hoe ze naar hier allemaal... Met een uur, wil jullie dat doen? Oké, top. Merci man. so we need Bedankt dat we snel... We will take you to security, and if there's a waiting line, we will make sure you go in front of everybody so you make your flight. Okay? back to the same Yeah, we will lead you in front of everyone so you don't have to wait. Okay? So we hope that they won't do the same thing. No, we will be there with you. You can follow us. Ik zit er niet mee. So where we are supposed to wait for The same place where you were. Yeah, I don't know the gate. The gate is on the ticket. We will check it from the rest. Anna, bedankt voor de... gate is is this the exit? it's 11G Back to security. No problem. no You can follow us. gate it's B29 Là, on est en train de rentrer au gate parce qu'effectivement, il n'y a rien qu'on cache. Et on n'est pas passé ici pour s'amuser, que non. Zambe na buya, olatike mo.